Et c'est mon mingi pour nanga ya bozana bino le sous na mokolo lelo ba papa ba maman bilenge basi mibali partout oh bozali kolandela biso to pesi bino wa mbote ebele bozali ebele bozolanda biso à partir à Canada bozolanda biso na Belgique bozolanda biso na France bozali ebele na Congo central na Lubumbashi bozali ebele na Congo Brazzaville oh bon mesana pe bozana esenga kolanda biso tango nyoso tika journée oh ya mokolo lelo place nyoso ekotelio na sengika na kolon Nzambe abetiso libaku ya malamu libaku ya kitoko oyo kosepela biso tozali bongo Congo France télévision ndenge kan expliquer bino to ana biso na Congo meneti na France so ya okuta pe ba cameraman netika mindele donc awe za penza likambo blague te netika na France to manyola ya lelo na kanda ya mabe kanda ya bonzambe. Parce que kanda langeza la raté ce qui a négé kanda ya bonzambe. Pourquoi kanda ya bonzambe? Ce totali makambo makomama na kati ya Biblia, Bible est clair. Na ko sepela bolo bate ke otie ndeko Richard yo biloko zoya na yango tie biloko tozoya na yango ezapoto sunga na basala nzambe na peuple na nzambe po bo comprendre nini oyo esengeli ko sala kana kati ya mangomba. Romains chapitre 1er verset 22. Romains chapitre 1er verset 22. Yoka Bible. C'est vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Baluka mi komi sabata mayele. Talande ba komi batama boma. Ba pasteur pasi na motema. Nazo tourne église à Congo zo kende wapi. Avant na pesa bino sujet na lingake mingi tozalaka naye. Et puis na batu to sala ki émission na moni ba réaction batu belé neti kaka te na bisa bino ke plateau eza pona batu nyos so oza na poser droit de réponse benga biso au lieu bandolo baloba belé na musika benga biso oye to ko peso plateau oza na droit de réponse po eza droit na yo to ko tikelo loba oyo sepelité na émission na biso eza na ndeko na ngaya lelo to za na ye o to benga ka assistant social Max Mbenga Lofasa. Na ba commentaire na mona ki batu ba lobaki moi trop. Mais boti kana expliquer bino ndeko Max. Tant msuboye bakete. Ndeko Max obozo mona na télévision. Ezate ke nzala muto zo tinde posa la émission te. Eza souci ya kosunga peuple na nzamba. Lui-même d'abord comme étant chrétien, ndeko Max comme étant chrétien, soka salaka église ne le loza pasteur. Pona yebi kala bandeko bakoli na basalongo ba yebi ndeko Max na musala na nzambe. Enseignant, aza licencié na anglais na IPEN. À part ba diplôme sous aza na yango. Donc ezata kala la lamuki aza nzala nazo inventé te mais aza quand même invité na nga à chaque fois il faut na ibsabino oyazali ndeko Max aza journaliste pendant 25 ans na métier oyo. Dans le métier ko to sali 25 ans. Ya ulala ulamuka 25 ans. De ce fait, il faut décortiquer les cam. Tu es bien au solo nango. Tu as appelé na mbote. Assistant social Maxime Bengalofassa. Bonne santé. Merci beaucoup évangéliste Richard Tambo. Na pesio merci pour la maloba. Na PCP Shalom. Na ibele ba na nzambo bazuli ba kwa kulanda biso bipai na bipai. Tika ite nzambe azolukumu. Merci pour la présentation na yo. Ezali pour na lolendo te makanisi ete Bible lobby ajouter à la fin la connaissance. Oui. À part IPEN, il y a Institut pédagogique national. Voilà déjà en 1999. Na nzamba salaire angoleur aussi lisa vous avez licencié en anglais. Na tangi pendant plus de 25 ans comme professeur anglais dans l'école Belé le lot. On le rappelle anglais qui toko. Toujours mes cartes au bimisi le lot na bipai. Et quand je finis à l'IPEN, nzamba benginga na évangélisation par les médias. Na mon enquête est qui important na yekola. Na INA, Institut National des Arts, INA en sigle, on a profité pour nous repérer ça le sac, ou beaucoup la cagnon soit INA, ou bah format biso, nous avons permis qui nazo a deuxième diplôme comme licencié en animation culturelle, il y a INA, et tant nous avons benga pe na musala ya évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Na mon épée que na sala ngo ki boudiki na zongela épée classe na kena Institut National du Travail Social, INTS son sigle, Nazotanga Tililo, Nazali la première licence, mais ça m'a permis que
premier cycle avec la mention distinction. Je crois que Mbalo peut nous a mis balai l'année prochaine, nous a payé à Missa tout par la grâce de Dieu. Voilà un peu ce que nous sommes. Pour la bande comme ça, sont des comment qui aux oluka buzz. De total, c'est que. Namoni batake trop d'émissions tout à ça. Vous batake de l'air. Quand beaucoup de l'icolo te pour la buzz. Non, la buzz c'est quoi? Ils ont des pasteur et belé le lot. Bazo te yate pour notre transformation et la vie. Bazo lukande buzz. Biso on a besoin de buzz. Donc on les a identités na biso on n'en a pas besoin. Problème monsieur Zali était. Dès que nous sommes découragés, bandimi libota na Nzambe balongwa kozala ba fanatique. Mais baza lokola ba chrétien béré, bane ko vérifier makomi. Batala su bazote ya bango ya bosolo. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Molimo aveuglement écoute kati le tonga na Nzambe. Et puis bandimi baye bayete zana ba pasteur oyo lelo. Na ba différent mibembo na bango na libanda mboka. Ba koti maintenant tant baza ko zonga awa na ba mateya na bango bazo kota biso ba virus ma mateya ma beme ebele bandimi comme baza ba fanatique baza pe na temps ya ko vérifier ma comité do soko lo bazo ndima bindime la kaka bazo ndima bindima ndima soko lo belo ko moko boy parfois na raison bango bako finga yo baza ba fanatique ya ba pasteur mais là ce n'est pas notre problème oza fana ya pasteur na yo oza fana ya pasteur na yo mukolo zali o chama boko na mutu bazala fana pasteur te elo rezo bomba ba Christ ya Congo boza ba fana ya ba pasteur lelo na memeli bino ba sujet na kundolaka na yebite soki pasteur Baraka na pasteur voici l'homme guerre yo e bandi soki osuka ndeni na yebite pasteur Baraka mbote sikozali pasteur François Mutombo mbote voici l'homme sikozali nzamba pambola yo nde sujet ya liboso toko décortiquer nako simba deuxième sujet Denis Les à côté studio batata ba mama bindeko basi mibali Congo Kinshasa Congo Brazzaville Denis Les à côté studio pétage na habité biblique eza biblique to zandreni na habité et troisième sujet kaka Denis Les azoganga na média pasteur moko ya Congo a santé na habité est-ce que soki pasteur moko na Congo a santé il faut babando lobela eboye azamutu na habité nana bino to kosolola nande ko max ensemble penda kosukisa na dossier ya mon évêque papa na ngai évêque Mukuna Pascal vis-à-vis ya mwana na ye oye moko simba na liboko abimise boso abatu abi François Mutombo mwana na ngai mais excommunié ye français bomba makam lioka na lingala abengani ye na aseka c'est ça na lingala pour na français bozo luka bo lamango excommunié te tokene na lingala abengani ye wana de place na kosukela mais ko bossa na verset te Romains chapitre 1er verset 22 c'est vantant d'être sage ba misala ki ba koma bato mayele mais ils sont devenus fous talane ba komi na ba mabuma Bible zolo bandaki bien wana Bible obandaki bien mais tale siko komo suka Galate na koyana yango ndeko Max tolali tolamuki ndeko Baraka pasteur achaka kola ala tarape nzambala ki pasteur atelemi pe batu liboso alléluia batu pe bagangi amen ensemble la pe pona batu to monde batu musu na se ba baluka et soit disant molimo zu bango mais asangisi batu ebele liboso église na ye tant na tali yango bona vidéo ba vidéo ezali na yoki mawa ndenge azofinga François Mutombo moyibie na ebite est-ce que na studio baza déjà prêt ba pesa biso vidéo oyo bongo na simana yango tolanda émission Mata kuna boloba voici l'homme zonta mbongo na biso voici l'homme zonta mbongo na biso na ngitolo banaye na kiluba peut-être la yoka kiluba te tokona Swahili na Kikongo
Nalingi to banana Muluba. Muluba. Zwa micro. Voici le mouton. Où tu me calmes, pasteur, viens à Jamakutetu, Moulutulu. Où tu me moutuandam, où tu en dalandam, où tu me viens à Jamakutetu, Moulutulu. Aha, Muluba kwa pia za pef. Ne na kandate. Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Ah, pasteur, ngaite. Ndeko Max Mbenga, assistant social, Olandi vidéo le kolangai. Nini okoki koloba, kolanda image yo monyo. J'ai envie de pleurer, sincèrement. J'ai envie de pleurer. Mawa, Passi. Où va l'église de mon pays? Ndeko Richard Mawana Passi. A tous en posa kolobate Ndeko Richard. Eza Passi. Mais ngana kanisi ete Ndeko Baraka Mogisho esenga yo kasoni. Est-ce qu'il y a un modèle na mboka ya Congo? Ndeko Baraka. Tout le monde Ndeko Baraka. N'habite au nom de quelle Bible? Pasteur n'a un problème ndako. Pasteur va bengali na classe. Na osambela pona yo. Mbongo bimi na se ambeto. Mbongo bimi na ba poche. Ba crédit zobima na téléphone. Au nom de quelle Bible? Au nom de Tata Nzambe. Toyebi na Brazzaville. Toye ayebi. Oye komele na Brazzaville. Nani wana? Ndeko Baraka. Mogisho. Papa. Mais na kosepela vana kota na bozindo. Bade batanga na ndako. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Verset 2. 1 Timothée 3. Verset 2. 1 Timothée 3. Verset 2. Yoka ndeko assistant social ba verset comme on peut sabiso. 1 Timothée 3 verset 2. Totangi au nom de Jésus. La Bible. Hein? Il faut donc que le vêtement soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Totangi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? 2 Timothée 2, 20 à 22. 2 Timothée. 2 Timothée 2, 20 à 22. 2 Timothée 2, 20 à 22. 2 Timothée 2, 20. Aïe, 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 aïe. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et de terre. Les uns sont de vases d'honneur et les autres sont des usages vils. Nous avons un passage au qui à Romains 1, 22. Romains 1, 22, oui. C'est va-t-en d'être sages, ils sont devenus fous. Papa, Ndeko Baraka Zolandanga, na bandimi basambela na l'église na ye. Ndeko voici l'homme à l'hôpital. Aïki l'hôpital toyebi. Toyebi était en santé na ye. Azongi na Kinshasa. Yo zali pasteur. Tango ba pesa ki ba mbongo ya solo to alokuta biso toyebi te. Na landi kutu papa, na landi kutu ndeko moko ya mwana moko ya voici l'homme alobi baraka atikala kokuta na te, atikala kokuta na te na voici l'homme. Il semblerait que c'était les avocats qui ont fait tout ça, bon je sais pas. Alors ceux qui ba pesa ki ba mbongo, ceux qui ndeko baraka a pesa ki $20 et pas pasteur François Mutombo to voici l'homme. Ngana yo tozala kité. S'il faut considérons que Ndeko Baraka aza mosai dans Nzambe. Considérons que aza serviteur de Dieu. François Mutombo pe serviteur de Dieu. Et que y a pesa qui est $20 au sala nini. Ate ou mais ce que c'est vrai. Ate ou meli.
au monde ndeko na yo. Ce qu'on m'a dit que la Bible peut savoir son méthodologie pour régler les problèmes. Au moment ndeko na yo, n'état on de François Mutombo Azali, ndeko Baraka a mobilisé bandimi na ye. Ah, voici l'homme. Zongi Sambongo na biso. Pendant que en quelque sorte Daniel, voici le Moïbi. Non, ce qu'on l'a dit vidéo bien. Oui. Biso peut on l'a dit quand ne ba to ba landi. Puisque bango administration bango comme ba réseaux sociaux. Meilleure façon qu'on régler makam na bango. Ce qu'on l'a dit ba vidéo comme on a que bande ko mususu baso ba Moïbi. Et puis bande ko mususu ba lobi okobela AVC. Niko Richard to komi wapi. Ça ne peut se passer que dans l'église na biso oyo. Yo kanisi que les catholiques bazan ba problème té. Comment un homme de Dieu yo zali mutu na Nzambe. Na moment où il y a pas ndeko na zali. Na moment où il y a pas ndeko na zali. Ozeli kaka moment wana o mobiliser bandimi. Po ba finga collègue na yo pasteur Moyibi. Bozola que la ndékono pasteur akobela AVC. Bozu vidéo, Bopandi. Ça c'est la bassesse. Ça c'est l'immaturité. Papa, ça c'est être vulgaire. Akangi mutombo Moyibi. Papa, yona zolbaki. Éthique et déontologie pastorale. Omi yona banamboka na biso. Il y a un collègue qui a dans Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Papa, est-ce que vous savez? Éthique et déontologie pastorale, les awapi. Les ali wapi. Moto ensemble. Oye na média. Pour la humilier, qu'on finga ndeko na yo. Oyo azana problème ya santé. Nana telemi malamu te. Zongi Sambongo na biso. Voici l'homme. Zongi Sambongo na biso. Et bandi nazo benga Moyibi. Bozo la kela même abe akobela AVC. Mais pendant que voici l'homme pas na bana molimo, pendant que voici l'homme azape na bana na yemoko oya bota. Siko bana voici l'homme, ezala ba o bazana église, ezala les enfants biologiques ya voici l'homme. Tant ba rolanda pe bazo landa vidéo o. Papa Max Bichana sika na yo lokola papa. Mais au moins biloko ya boye et même makabitumba. C'est comme ça que quand on a la ministère de la justice et c'est la téléma à kota makambu oyo. Richard Isa Sony, comment va payer va bongo la mitema? Comment va condébéler va bongo la mitema? On de ko baraka à ça, c'est le mativisme. Et on a que ça bon moana. Et pas banda on a mutuka. Et puis ça là déjà vidéo mon na mutuka. Azolo bana voici l'homme alobi ah oye. Yeba ke lokolo yebo mbongo na ngai et tout. Il a parlé à ça qui déjà na kata mutuka na bima na kata alimentation à côté na kata mutuka. Azolo be la voici l'homme po na mbongo na ye. Ndeko Richard, obi nazo zanga. Mbongo ya émetteur. Nazo zanga manoba po na tala degré ya buzoba. C'est ça les termes. Alobi bana na église batu basangisa kambongo wana bapesa ki. Yango pa mona sangisi bango pa bando fina voici l'homme. Malgré cela de Richard, où ils allaient buzoba, c'est de n'importe quoi. Des gens qui n'ont pas été appelés. Et ça bateau a mis comme ici pasteur. Papa, il y a ce que la rabassa la Nzambe à KDC, communauté des assemblées de Dieu au Congo. Na lobité que bazaba santo. De ça la bonne publicité. Mais la publicité mais na KDC babu zomba ya boye tout le monde en côté. So bango bazala wapi? Bango ba mogisho boni bazala ba communauté ni. Non. Au moins yango moni lelo to komi et belé ba ota une église à réveil. Maintenant mutalinga zala yemo kwa zala libre. Donc asala wenge na ye muta contrôler yete. Yango mutu no mta abeta wenge na ye. Mutu mta abeta wenge na ye tala degré lelo to komi. Richard, au monde prêtre catholique on sala buzoba ya boyeta. Église du réveil des Osambo, bien sûr. Église du réveil des Osambo. Il y a un nazo sala pemba la mogombela nangai et pas ya son éminence Dodo Kamba. Na rozala na posa na bino. Ceux qui ozala disponible était ata mutumoko ya ERC même secrétaire. Tout me kana ko sala entretien par rapport ya baemba ko le kanakati ya ba église de réveil du Congo. De Richard. Oui.
alobi na Chiluba ozomona alobi na Lingala alobi na Swahili alobi na Chiluba na Lingala donc tout simplement ceux qui voici l'homme bayoka Lingala te ou bien bato ba kolanda bayoka Lingala te bayoka Chiluba so bayoka Chiluba te bayoka Kikongo c'est ça ezali pona koluka ko sambwisa toye awa toza ba avocat voici l'homme te toujours ça l'analyse mais le col abana na Nzambe pe mutatini bisote pe mutakotinda ka bisote le col abana na Nzambe vidéo wana le maman moko azana Allemagne na bengingaye azolela combien de gens nous appellent même ngai muta France abengina bazolela soni bazolela papa na ngai ekokaki kozala pe ya solo ekoka pe kozala ya solo te ndeko Richard nga nazana ba pasteur pe na sela ba reportage et belé ba pesa bafuta na biso te baze belé baza ba nyongo na biso ezate ke bazangi mbongo mais je ne peux pas me permettre le long étendu que tanga pasteur Zubulungwe ndoza na mbongo na ngota pasteur Mamona mboza na mbongo na ngata pasteur Iolela pasteur Atabakutuba no kusala ngote ndeko Richard soki ke ndeko voici l'homme azana mbongo na ye ayiko tini bavoka na ye ayiko kende pe ndeko ye situation ngo ezali ndengeni ba fruit de l'esprit o bateaka biso eza wapi ba fruit de l'esprit Galates chapitre 5 à partir du verset 22 ba fruit de l'esprit eza wapi mais munga Max mutabula osamba l'église da ete pe no meto bato bakena na l'église ya bato na bite ba yoka ka ndenge nini comment voir un pasteur ya modèle ya boye n'habitez vraiment l'église en autant que l'on va boy. Bah on va la sarani, bazo luka bez. Est-ce que tant qu'on va tant luka bez? On a dit kamboa bez. Tu comprends pas Max? Toucher société. Est-ce que ça la passe mutulan Nzambe? Yo on mobiliser bateau pour le finga moninga. Et puis bozo va ko bela AVC. Na bande ko wana. Oye la que na bandi mi baza enseigner te. Bandi mi pe parce que nga Max. Pasteur otinga ngelo. D'abord yo mo pasteur obanga po ebisaka na lubango. Nga pasteur Obanga, on dit que Max a osala ngote. Esprit de discernement, et ça même l'église était. Et ça c'est que bandimi, baza enseigné té. Et ça goût folklorique. Bato bakutani kaka boye boye. Est-ce que ça peut se faire? C'est comme mon dit l'homme est faible. Mon dimi baraka. Ce que mon dit pasteur voici l'homme azoté à la télévision. Parce que baza bandimi na bango bandimi bazasu ya Yesu te ya Nzambe te bakoma bandimi na ba pasteur mundimi ya barak soka kutani na pasteur voici l'homme ata na TV azote considération na opesa mais non tu dois profiter la nzela micro to manula tina émission to manula za ya ngoyo bato bazonga na makomi bato balongo na mona fanatisme bande ko baza un esprit critique nde tozoka na histoire esprit critique discernement. Papa, où est bêtise? Baraka ça parfait. Où est bêtise? Où est baraka sala? C'est l'immaturité, c'est la bassesse à l'église. Ça c'est de n'importe quoi à l'église. Naki lobi bakanga ipe na Brazzaville. Est-ce que d'abord de ko baraka? Est-ce qu'il y a un modèle dans Mboko? De ko baraka? Est-ce que lui peut avoir vraiment il y a eu ko loba? Hein? Na banti valeur nyonso, oh, il y a ça la promotion. Est-ce qu'il y a eu ko loba? Non, ndeko Richard. Toyeba bango papa. Un homme de Dieu a se comporter le rôle à Messie Baraka. Un homme de Dieu a se appelle la kanda a kita trop bas bouité. A quitté trop bas. Donc nazo benga nga église a bongo d'abord même à Kolanga ata benga nga reporter na personne 1 milliard. Na hotel ikolote avant na mbongo na ye. Bango baza ba gère bato ba longoli ba konzi posa ko sambela ba konzi belé ba baye ko sambela pona ni à cause ya makambo et pourtant on mboka oyo nous avons des pasteurs de valeur des hommes de Dieu de valeur bazalié belé parfois ba les quand même la médiaté là ils n'ont pas de conseillers maintenant comment ni les autres là pasteur na biso et ça ka médiatonine qu'est-ce qui fait que lelo au moment na pasteur moko Azul le Canada TV, n'ébite sur bazar ba conseiller. Azul bazar ba maloba moko trop vulgaire, azar terre à terre, il parle des choses, ça c'est contrôlé, il est en train d'insulter son ami, son frère pasteur, ça c'est contrôlé. Et là on dit des autres là bongo, ça a bongo toni. Il y a une église catholique. Dans ma souko yeso lo banga yango. Il y a papa, nga za produit ba sango. Il y a une église catholique pour comme messer l'abbé, c'est vrai bango peut baza ba santuté. Berère ezali, ba déviation ezali, ba dérapage ezali.
makambo ma BP c'est l'église catholique. Mais pour monter comme Messe l'abbé Richard, elle y panangu bater. Oh comme même diacre et Pamba. Moi j'avais des amis. Pas coordonné dimanche, mais vendredi, azur carton rouge. Azur carton rouge. Ba vrai bato ko communier za bato lokola ba baraka mugisho. Bo pese carton rouge, bo pese que yo na Congo luka business mususu sala. Oyo côté puisqu'il n'est pas un modèle. Baraka mugisho. Baraka mugisho. Yo sala obengi bandimi na yo. Bozo bandimi lokola ba. Et puis bandimi lokola ba nganza. Yo sopona yo. Na ba mikolo, baza pena la maturité. Eh loba, mogisho, zongi sambongo na biso, mogisho. Est-ce que voici l'homme, zongi sambongo na biso, voici l'homme. Est-ce que vraiment maman, na ninga ba télémission wana, papa, na ninga ba télémission olo ba makamba bongo, église bokendaka yango. L'église on est allé parti politique. On est à parti politique. Non, papa Maxime, même à ta parti politique, ils ont été. Non, je ne crois pas. Ouais, je ne crois pas. Même à parti politique, ils ont été. On est allé dans l'Isanga Moko, il y a Tchamou Pepe. On est à l'église à Tchamou Pepe. L'église à Eyinda. On est à l'église. Au monde oui, vas-y. Amour, l'amour du prochain. Au milieu, on a joué ça pas ces années. Dans Zongilango. On n'est pas venu ici pour parler de voici l'homme. Non, je connais même pas. Na koti kuta tala bilo na été. Na évité. Biso to sala analyse. Tous à la paix bateau. Tous à la bateau. Ndeka oti hôpital. Aye ozonga na Kinshasa. État de santé na le zongi na noté le kolamo. Soko tali paye au mona que non santé na ne vandi malamoté. Mais ça c'est précipiter sa mort. Ça c'est précipiter sa mort. Aza mutu. Aza pas la niboy. Azana mwasi na ye. Azana bana na ye babokilo. Aza pe na bana na molimo azo kamba. Baona na télévision. Bazo finga pasteur. Moyibi. Orobela AVC. Na bandimi. Devant pasteur. Mogisho yesere sa bandimi na ye. Non. Te. Mogisho na kokai ko pekisa moto epela. Mais lui il est content. Bandimine bazo finga moninga bango pasteur moyibi okobela AVC voici l'homme zongi sambongo na biso au moins église oyo eza l'église à kokanga na sika na bino l'église à kokanga yango ministère de la justice etelema en tout cas na habité ce qui to sala ministère de la justice etelema elandela l'église ebele il faut to sala na kosenga na bakonzi ya mboka nga na kosenga na bakonzi ya mboka. Bon, mais quand ça le recensement, d'abord dans la communauté, parce que na ko sabino boy, ezana na bato belé bazo kota baza na kata ERC, mais baza la kunate. Église du réveil du Congo mais bazate. Pour preuve, na kozwa pasteur Ben, na ko benga ye na émission oyo aoya, pasteur Ben, oya zali bongo pasteur président provincial, il y a ERC na ville province de Kinshasa. Tozane même na plateau oyo. Pour tout tourner parce que l'église est beleza rao, église du réveil, N'est pas mogisho wana. Église du réveil, mais tout le monde arrête na réunion. Pour moi na kena pe ba réunion église du réveil, na mona na été. Aya kate, tout le monde a été. Bon biloko boy soni papa Max. Siko mobali moko bo afani na ndako papa mo afani na ndako kena église te. Ayo ka biloko boy. Ah bon la motema. Mais non, ça fait mal. De Richard le bango na mawa puisque c'est moi dit vidéo c'est bimi. Oui, vidéo. Ande ko belé pe bazana ngo. Ndenge to laxi bango biso to filma ki te pam sa filma ki na yebi ko te. Tozi yango lokola batu nyonso to. Oui. Je te dis bande ko belé bazana poto ba bengi bazolela. Et belé biso to zaba moi je suis un assistant Mogisho. Ah to zaba lobeli ya ba faible muninga na yo pasteur bande ko belé muninga no pasteur zo sambwisa ye muninga na ngai na landaki vidéo ya ndeko ya mwana ya Mutombo pasteur voici l'homme mwana na ye moko molimo azai koloba alobi mbongo eza même pas 20 000 alobi eza une affaire ceux qui a ba 6 000 entre 6 000 ou 4 000 ateza $1000 Richard Torba ateza $1000 ateza $100 ateza $100 Richard, il faut jouer sur Richard. Il faut y aller dans les médias qu'on y a même les païens ne le font pas. Est-ce que ça peut nous en simanité? C'est dans le lobby. Ces derniers temps, c'est comme si on a c'est comme ça qu'il est.
C'est comme ça que pasteur Wanazali. Est-ce que tu es encore pasteur? Tu es encore pasteur? Berger. Est-ce que tu es encore berger? Ils allaient sonner. Est-ce que tu es comme Guiche soit Zolanda? A retiré vidéo, a retiré le téléphone, a 52 pardon, a quitté trop bas, bêti ma bé. Bango balinga rende boy, toi ma baise. Bango balingi nde. Non, moi je peux pas venir faire baise naie, muzoba. Non, là on a musobologie. Bango balinga, on dit bango balinga rende boy. On dit toi ça l'émission. Oui. C'est que pour na bango mission ezali, avant na lekalikambo yo. Na lingi lokola uto loba el kamongo boye toucher ngapé uto bimisango olobi voici l'homme a uto bela. Voici l'homme a uto bela. Batu nyoso ba moni yango. Maintenant ko ya voici l'homme na Kinshasa. Mbala moko tata na ye. Mon évêque Mukuna a excommunié ye. A excommunié ye, c'est-à-dire a bengani na kata communauté na lingala. Bolu ke la terme msuté. A bengani na kata communauté. Mais la conférence où il y a pasteur voici l'homme à qui conférence pour na kolobela 27 na 28 jours il y a séminaire clôture mais lobi ba poser qui question à kimi question ou à kimi à lobi oté na pena landa qui on a ba réseaux sociaux il y a liboso il y a mi bala lobi té ngai pe nga nazaka mwana mukuna ngai na mukuna to tikali ko kabola te do mukuna zaka papa nga pe nazaka mwana papa ko boya mwana te mwana pa ko boya papa te apparemment a okunda kaka me babengani na communauté mais e coïncider na ta ya malade papa Max uzomona te bazoluki na penza voici le mbapa non na sepeli na sagesse wana il a bien répondu na ngani cette dossier yo ndenge moko alobi ndenga pe nazomona nazolinga kolobela ngo mingi te po eza likambo tata na mwana yebi que likambo yi kozala mais yebi ba okabwana te po évêque Pascal Mukuna olanda ba vidéo ya voici l'homme nazokende évêque Pascal Mukuna auti musika na voici l'homme auti na ye penza musika wana voici l'homme azana 16 ans oui d'après ndenge toyo si azana 16 ans si. Je ne pense pas que Wanangai, je ne pense pas que Baokabwana. C'est votre problème, mes alliés. Mais dans la Kondima, était Barozonga. Non, papa Max. Barozonga na to Barozonga na te mais nga nazota la circonstance. Nga naza nesika la circonstance. Ndeko auti malade. Eza lokola Mugisho te. To to loba Mugisho. Voici l'homme auti malade. Tango ayemba mama Mugisho pou abano nika abano larguer ba missile ezangela mutuna makolo. Zongi sambongo na biso. Ndenge moko pe na papa na ye. Est-ce que papa na ko kozela te mwana auti ayi aza malade azela quand même parce que soko yo ki ba propos ya voici l'homme. Tant façon alobela ki na témoignage na ye. Ndenge bazaki ko pekisa ye ko kota kalembelembe te. Kalembelembe za susu ya yote. Na kanisi bandeko nazo fondé le côté to landa ki obiso no na vidéo. Aza na kata mutuka azolota ana kata mutuka aoya kalembelembe babimele na nzela babiko kota su kalembelembe te aloti kutu auti poto aye akiti na njil ana mutuka zo ya kalembelembe ye moko voici le ma témoigner abe mona komi na kingasani bato babimele ko kota la kalembelembe te maintenant ko zo be faire ko sangisa ngo mbala moko babengani na kata communauté est-ce que exactement makambwana ya ozomona peut-être que coïncidence soit de sala mabe papa Max un mois avant na le canal kambo. Bon, parfois le moment n'était pas propice. Hein? Ouais. Les moments n'étaient pas propices, les moments n'étaient pas favorables. Il y a que ça la annonce le col est tous abattus. Tous abattus, on est santé. Ils ont malade, ils ont qui malade au mingité. Si toi arrivé, qu'au coup t'en as peine annonce à bongo le col à montant, c'est que tant sous côté on a pensé les allez qui moi malade au mingité. Mais nga nazo kanisa été puis nazana kundima et voici là. Ne kolanda ba vidéo mais na sepela maturité na ye kolanda ba vidéo oyo tozo landa na ba réseaux sociaux tozo mona et si qu'avec Pascal Mukuna autina voici l'homme ti le loko koma bo kolanda pe ba réponse à voici l'homme son ani na point de presse olandi ba réponse na ye on sent qu'aza toujours na redevabilité à saler maturité makasi et pas il y a papa na yazo koka kolobate s'est dit celui-là c'est mon père. Ndenge na komi bozali grâce na ye et ngana zana kondima ete avec Pascal Mukuna
Voilà. Perdre moi naye et tout ça bango pe na prière. To bonde la pona bango. L'union fait la force. Kozala na voici l'homme na aseka na bango et kopesa ilo comme to bonde la pona bango nzamba sunga bango. To bonde la pe pona voici l'homme na moment faiblesse oza inango nzamba sunga ye atelemisaye. Voilà mesdames et messieurs, nous sommes toujours ensemble avec vous dans cette grande émission Tokunto Maniola. Tozo Maniola ensemble nabino bamakambo ezoleka na kati ya l'église. Tu sais que bino ke biso toza na biso ba journaliste investigation dans le domaine de l'église. Ah, biso toza bon net Ndeko Max. Ah, journaliste il y a investigation dans le domaine de l'église. Nana yeba rajité c'était. Nana mona rajité c'était. To nana yebi angote. Ba vidéo toto continue de la bino pe ko tche la bino biso to sala angote. To tchaki ba megate place ba filma ki angoto zala kité. Nazo zo deuxième élément. Pams. Avant la deuxième élément de Konanga, Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 3. Yoka Bible. Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Nyo sopona yo. Tala, bobanda na molimo. Awa na bandi à faire Denis Les. Viens dans Nzondo. Mpangi na mona Chabwala. Bandaka vient dans bandaka na Bible. Mais lelo na éviter est-ce qu'elle vient tanga sous Bible? Na éviter est-ce que bandeko ya église wana maté anine ba yo kaka pour à chaque fois Denis Les azana ba besoin na zo sala na niveau ya réseaux sociaux. Mais à ceux qui wana te pasteur na col pastoral. Ba bandaka bazala ka bongo bazala ba col pastoral. Même Mogisha la ta col pastoral. Ba nango. Mais Denis Les a comme musicien à côté studio ngai na olobate Pams tu as la vidéo batala Nicolas oh spectacle de c'est ngwana mutu moi t'es dans la makolo et la makolo donc ouais ça c'est mutu pété Pasteur Denis Les. Pété. Papa Max. Denis Les a un musicien. Ndeko évangéliste Richard Sambo, ils ont été comme sécaté. On a vu que c'est qui, oui. C'est un mouvement indépendamment de toi. Tu n'as pas qui se passe dans mon thème. Ils allaient mawa. Alors, mawa passe. Se passe dans mon thème. Opi ngana zoloba, je me demande qu'est-ce qui ne va pas et pas Ndeko Denis Les. Qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être au sécato mon homme. On dirait il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Pour Ndeko Denis Les a quitté trop bas. Azo ça la Sony. Azo papa, un homme de Dieu. Azo modèle. Un homme d'influence, un leader d'opinion. Cette maison construite une montagne. C'est ça être un homme de Dieu, un berger, un gaillard d'âme. Nezalelinae, namalobanae, nyoso. Et Seigneur a commis cela en colo. Mais non, tout le monde s'interroge. Baza komituna mituna.
Qu'est-ce qui ne va pas dans le Denis Lessi? Nous avons na Galate 3:3. Galate 3 chapitre 3. Et puis c'est bien. Abanda qui na molimo tana bakomo kitana nzoto. Heureusement tant. C'est un bon élément révélateur. Tant eko sarate. Tant et da kapsoto yeba nani azanani. Papa, moto na Nzambe. Koyemela Nzambe za mabete. Eza moyen pour évangéliser. Est-ce que nous avons un nazo kende ko Richard koyembela Nzambe za moyen pour évangéliser bande ko belé ba na nkolo à partir no yembo ba mente wana ba memi ba te belé na Yesu ba couple buloba bazali belé ba frère Denis Ngonde ba Denis Ngonde na peso exemple ya maman moko na Belgique aki na koma Menzembo ya mama lo Jehova eyeli abani koyemba miracle salema mama zo lobiko. Amen. Mama na yamba mama wana na plateau na ngai. Alors, Denis laisse au côté studio pété. Je voulais demander, moi je me demande, ayembeli Nzambe a commis na eka neti ba frère na biso wana oyo nazana posana ba ndotanga ba komba ba tawa te. Tout il on ni penza ya ngabi misana même ba frère wana pe baza tolanda ba nzembo ya redi ya misi ouais la nzembo ya redi ya misi lokola libala la nzembo ya redi ya misi lokola libala au senti degré un message mais bobenge mupagano mais la nzembo wana mais comparé na loko zimba pété papa un homme de Dieu ozana mwasi ozana bana ozana babokilo oza pe l'église ote yaka est-ce grave ozapi waze kwa mkwa non obingana ozo Jean Denis Lessi tient un orchestre ministère ya justice et puis na mboko batata bazate batata bazate obayi ko interpeller ndeko Denis Lessi obayi ko lobela ye wana ndesika na ngina memayo to silisa na no apona tu na yo est-ce que na mboko batata bazali non mutako lobe balobaka na sese pona ni kobanga ye et baby que Denis Lessi ayembi makambo ebele na bango. OK alors oyo meka koloba akosala ni abimisi Denis Lessi ba pièce contre pièce okomo problème eza Denis Lessi ayebi makambo ebele na bango les à côté ebele Denis Lessi ayebi yango parce bato zo benga batata balobaka na se ya mbeto na sese bazo banga soki se prononcer boye Denis Lessi asala bango nini pièce contre pièce. Est-ce que nous avons une église na bango pena l'église pena ya Denis Lessi yemo pena pasteur Denis Lessi atie pena nzembo wana babandi ko adorer nango ba adorer nango nzambe to na so comprendre te moi je ne comprends pas biso toki be étudiant ça va ventile toni toki be étudiant na IPN à l'époque Institut pédagogique national tona na bandeko Denis Lessi na bantena ouais azote ya boye grave autant dit que pasteur élégant, pasteur beau, azoté ya sagesse et intelligence. Bon c'est fait la kolanda. Basa bato biso to bane kolanda. Même ngai na linga Denis Lessi. Mais lelo moi je ne peux plus. Je n'ai pas ce temps. Je n'ai pas ce temps à le suivre. Il n'est plus un modèle. Ah bon? Non, il n'est plus un modèle. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, papa nanga. Un homme de Dieu, aro qui t'a trop baboyete. Sorotali na intervention na ye. Au monde avec kolobi qu'est-ce qui ne va pas? Et moi yeminze moi musicien songolo pakala moko boye moko susu na plateau ko nyata moneti et ça na je me retrouve pas et ça vidéo susu na landaki. Azo kolobela pas bien katangi kombo na été. Pasteur moko, ce pasteur aurait engrossé une dame boye. Et le qu'on peut ça l'inga passe. Yazali pasteur. Voilà. Yazali Denis Lessi pasteur. Et quand yoki likambo boya moninga ne et puis ça peut à solo teza lokuta. Yoko ça Papa Max. Yoko continue te que solo teza lokuta te. Yoto kenena nous na fait wana. Est-ce que merci. Est-ce que eza ya solo, ezala ya solo dans lequel na hypothèse. Na kena hypothèse que ezala ya solo que pasteur wana engrossé. Est-ce que c'est comme ça que le pasteur Denis Lessi peut parler de ça dans les médias? C'est une très bonne question. Et même comportement il y a Mogisho. Oui. Même comportement à Mogisho. A mobiliser Bandiminae pour la finga kotiola moninga ne pasteur voici l'homme Oazana malade. Yango pe oyo kapeli kama moninga no pasteur ndengo lobi ezala solo teza lokuta. Miyo bonde la pona ye. Osunga ye.
ababisenga que pasteur Zubulungwendo engrossé sœur Mamonambwa. Mais lokola za musali na Nzambe oyoka mawa oyoka pasi likambuana eza sija gloire pour na yota eza sija gloire te pour bana koloba kobanda esika songolo pakati esika songolo pakala église yango ezalaka wana yo zali pasteur ozo gagner nini ozo gagner nini et que le longa sono kindeko Richard websenga ndeko Richard loko songolo Richard Ntambu évangéliste mais nayoka passe nayoka mawa. Et donc, on met un match, joueur moka koufi. Joueur moka koufi na terre. On le lit. On est là, puisque nous formons un corps. Joueur na koufi boy. Mais il y a ce que joueur na koufi, il y a un jubilé, ou un CP là. Donc, problème à Denis Lessi, on a la canissette, bateau bazako. Solution. Moi, je voulais tout qu'il y ait une émission. Nalingi Papa Max, tala eta ya mboka. Mboka yana ba problème ebele. O tozo luka nzamba sunga. Batata molimo ne batu bakoki kokota ka mabondeli. Batu bakoki ko sambelaka. Ba bondela pona mokonzi ya mboka, ba bondela pona mboka, ba bondela pona mboka ekene malamu. Mais soki bango batata ya yamba, bakomi déjà na makambo. Basali ya Nzambe oyo peuple akoka kocha confiance bakomi koto mogishe wana azofinga Mutombo pasteur Mutombo azofinga ye koto yo pasteur Mukuna excommunié pasteur Mutombo kote kuna Denis Lessi akoti studio pétas donc siko toke nan nyoso wana siko est-ce que batu bakoki kocha sous confiance en l'église et puis de deux est-ce que tout le monde a quand même na bamboka msusu okomona mpaka moko azalaka oyo ce qui problème les alliés à l'église batu bakimele pas ne pona kozwa sagesse est-ce que lelo na Congo eza na mpaka moko oyo ba pasteur ya Congo bakoko kendete to pe mpaka na abima abenga ba pasteur ya Congo po bazumisa makamna nzela parce que trop c'est trop ngai nazana proposition ina pesa na mokonzi mboka avec tout le respect soka zola na biso to ba service taï oui à l'époque il y a président Kabila ça la proposition moko na TV na lubaka mingi boy na mona président Kabila sala kango on a senga kaba kabola en tout cas kiminga ministère mobo na lubaka voilà et kaba kabola ministère ya jeunesse na sport voilà ezangab na pesa proposition na likrasa be monsieur belé bensenga na mokonza mboka à l'époque ya Kabila bazo sport éthique la jeunesse et ba pesa mutu mususu OK bien que basala ngo eka idée na ngai mais oyeba pesa batia mutu ya pesa ka idée akamba batia batu na bango mais sans impact tilelo OK tilelo alors non proposer boy na mokonza mboka basa de ba mboka mususu ezalaka et pas na bisope babimisa ministère ya comment mama l'église na ministère ya justice balongola babendango na ministère ya justice non balongola ngo l'église elongola na ministère ya justice basale la ministère basale ngo tout un ministère discard emanyeme ozala mukonza mboka alongola ba église na côté à justice basala tout un département tout un ministère plutôt tout un ministère oza ko gérer l'église nyonso l'église nyonso église intelligente ministre wana azana bokonzi likolo na bango nyo pomoni lelo ce bolobi par exemple banyata par exemple pour na Denis Lessi abanga azana na RCD ya sala wenge naye azana RCD ya ana wenge naye bozo pe koto baraka bozo na suka rapidement baraka pa azana wenge naye donc muta RC wana azana bokonzi likolo baraka te azana bokonzi likolo Denis Lessi te donc maintenant mutu nyonso a créé wenge naye yemoko Dieu le Père le Fils et le Saint-Esprit yo azana bokonzi likolo naye or surtout ça maintenant na ministère ozali ko gérer l'église nyonso wana eloko aboye et puis l'église au monde a ordre de kota. Ok, nous sommes à la fin, Papa Max. Nous sommes média biso, nous faisons l'émission au Gafé, au Bunginzela. Il y a une personne qui a interpellé. C'est ça qui est Zali. Tous appellent un ministre Zali. Ministre Patrick Mouyaya. Mon frère, je te salue, Patrick Mouyaya. C'est ministre, son excellence.
mais c'est mon frère. Tozo bunda to loba, to respecter éthique et d'ontologie. So ça dit vous zobanenge to zaboye, ba opeso pe carton rouge. Babinde ko max pe mata 3 mois. Pe mata 6 mois. Donc on se soumettre pour non dépendre de l'INPC. Non dépendre de l'INPC, ce qui INPC lelo. Azoninga mokano, je vais me soumettre. Mais lelo tout ce pasteur wana, ba se soumettre pas à nani. OK, merci Papa Max. Papa Max Osengi, ce qui gouvernement koki ko sala ministère mususu oyo botala kama kama l'église. Wane rozala bien. Et ko sala malamu makasi. Parce que zali ba mogisho oyo. Bazebele hein. Papa. Ba mogisho, ba denilesi, banani. Koluka pena ministre encadré bango. Il faut tout comme un niveau que yo banda lelo. O leka sous na médiateur, o teara jamais na mboka Congo. Ba longolo substance wana nyonso tuni yo na Congo. Bosa na côté. Batata, ba maman, bilenge basi mibale Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, bozebele, bolandi biso na Paris. Na pesi mbote na ndeko na ngai Igete Mayasi Umba mama ya beauté oyo na Paris elongo na mobali na ye Arsène Ongunda. Mon frère, je vous salue na dédié émission oyo pas ya sœur na ngai na Londres on a benga kabongo sœur Rita Dostino mama ya bane belé na pesi yo bambote belé pe na pesi bambote belé na révérend pasteur Lucy Luntimba Deva Sebko Bandal de révérend pasteur Lucy Luntimba na mwasi na ye Marjolaine na pesi bino mbote belé mbote na famille na ngai mobimba na lingi na loba boye toza na plateau pour na kotuka batute mais tozo ya kobimisa oyo tozo mona ya mabe na kati na l'église vraiment ce que ça nesika batu bakoki ko tia mutema ya kokimela ezande l'église bisika oyo batu yoka David je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel pona ni kuna ndazoka kimia. Mais les locaux comme en église et comme il là bas problème koto yo akoti studio bakambazo yembezo yebanate azo adorer na litoye bité koto yo azo kinmongo na ngai ay kozongisa asangisi batu au lieu akende pas frère na ye po ba yebandenga kosukisa. Voilà pourquoi nazo ki susunde ko Max c'est comme étant assistant social Max Mbenga Lofasa journaliste il y a investigation dans le domaine de l'église poto solo la masolo oyo 1 minute ou 30 secondes pour na autosukisa mission si ozana likamba oloba. Ndeko denile setolingi o mingi mosali soni penza soni o tokota bokonda likolo te pona ba buzz pona buzz et la Bible dit et que servirait-il un homme de gagner tout le monde si perdait son âme. Matthieu 16 26 biso toza ba modèle toza lokola ndako batongi likolo na ngomba buzz c'est bon mais prépare ton éternité. Sony. Merci. Galates 3.3. Galates 3.3 parce que tu sais l'émission na biso na bisa ki bino na Galates 3.3 bo bandagi na molimo. Bo bandana na molimo. Bo zapena ba col pastoral na banzambala. Bo bandagi nango. Et puis na boya kozonga awa to sona papa Max ka papa col na ba pasteur ya ba pasteur. Et comme il tchangana on ne sait plus nana ko lata col nana ko lata te. Na bito soki eza nini c'est va on yena Kinshasa. Moutounio son école pastorale. Non, quand même. Vous pouvez s'appeler école, on a respect. Na ba zambala, vous pouvez s'appeler quand même respect. Vous pouvez s'appeler quand même respect. Et vous allez malam. Merci. Nande konanga ipam sa salaki na machine kuna. To salaki nande konabiso Christian azalaki na sima ya caméra et puis nazalaki susu nande konangai on comment s'appelle encore Onésime, voilà, Onésime, frère Onésime, azaki na sima ya caméra. Ozoka bakombo, Christian Onésime, bakombo ya bamindele, Pams, bakombo ya bamindele. C'est pour vous dire que nous sommes ici na Congo, France. Donc Congo, télévision. Netika na poto, mais toi na Paris. Ya Kinshasa. Tout ça l'émission calme, de t'occuper terre, papa voisin, motezopela. Tosukia, mbalasima.